Bata bambongo bachelinga yembongo balobia bongana ngaite. Serge Bolo, Colo dollar. Regen Mandala. J'ai changé boulet. Il fallait ça la livre sterling. Nikes Bayakal Kaida. Eh bien voilà, merci beaucoup à téléspectateurs sur NetTV Télévision 1, la chaîne des réflexes toujours, NetTV Télévision 1. Mais avec vous êtes très nombreux de voir votre télévision, nous autant la mona souka badjika toujours ma solo yango yango. Mais avec donc autant la mona souka badjika vous êtes belle autant la mona souka badjika Serge Bolo toujours. Bon tout la na télémini wapi. Bon tout la mona souka badjika télémini place nini Serge Bolo toujours ma solo yango yo. Le on la sali descendre mo bangana ndusa ko saranaté. Mo bangana descendre ko saranaté la couleur zénith. La télémini le awa. Na autant va parler na bino. Le na télémini awa na couloir zénith pas makambezala toujours na kala lelo. Mo bangana descendre mais avant de commencer la zanga to pesa mbote o walunga mo souka badjika. Na pesi mbote na crève le zolo toujours. Les grands présidents ya ba en Hollande na pesi mbote ba crève le zolo. Ya madon onzu toujours na pesi mbote. La pesi mbote na bino nyonso tala mona souka badjika Gil Foulard Mongeron. Sous le nzongo 001 unité de la paix. La pesi mbote toujours là on a toujours ça la bien. La pesi mbote na Aden Mobimba. Bon à Paris ba ve fondo bino tout boza wana ba président quand même mukulu. Ba mbote na bino tout botana biso wali bana mboka partout. Le na cette descente de la couleur zénith. Le na ala mokasa président ya Clément Luzolo. Le botala mona souka ta place nini. Mobanga na indusa ko saranate le lukala lo yuma toujours masolango yango yo kala lo yuma masolo yango yo. Donc qui a dit que masolango ekufa nana loba ke masolo ya la raté toujours si pas le tsombo 001 sur le nzongo. Mobanga na indusa sans plus tarder toujours benga papa le vieux muto a sala masolo muto a pesa masolo o le yango pesa 4 masolo na yango yo. Et c'est la mwana malamu fa bulaka mère na ye. Mwana wana fa bulaka mère na ye a uta wa pesa la place nini. Tala mère na yo. Parler na yo za salité. Mais yo ana mikili yo bulaka lote. O da quartier na quartier o da 4. OK na mikili mais couloir na yo a oti na se soki mbule beti mama na liziba bete so sa aventure. Grand liziba bete sta awa. Mais lelo avec Clément Luzolo. Ya madongo Luzolo. Donc ya maman plutôt Clément ya maman madongo Luzolo toujours ma solo le mo banga na descente à kiti koto na 4 abina au couloir na ye il faut abongisango il faut pesa ma solo il faut pesa indusa bongo yo ana mikili obulaka nini ozaka na poto couloir les anga minda tala ezanga minda donc ezanga minda soki buteko ki mo lilia ko sala na te sombre le sala na te mais avec Clément Luzolo a boulé quartier na ye a boulé mère na ye to longo la badologique ya lekiye na nzili ya la sou bongo te makambo wana ke ya lekiye ngala to banjilwa nous donc là nous devons ya komekoko ya valoriser commune ngai donc commune ngai ya yo ya bito so odanjil to longo la esprit wana ko longa ngala grand prêtre non ba débat moko donc ba débat stérile. Comment tu vois donc badema mo zanga batina que ya leki ya grand prêtre ngana leki mena na commune yo na boule na yo na quartier na yo mo bangana salité au saranaté lukala yo mandusa basolo. Sans plus tarder, je vous présente mesdames et messieurs, voici pour vous Clément Luzolo, l'homme de métier Mouta Makambo. Toujours voici pour vous, il y a Clément Luzolo, donc il y a Clément Luzolo, il y a Pesa Masolo, il y a Clément, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Vraiment, Clément, s'il vous plaît, est-ce que tu peux pousser à moi parce que ça, Moussala, côté, ça vraiment bien. Oh, ils ont quartier, na yo, bah, Kenda, mais qui est baboula, qui est Kenda, mais baboula quartier, mais yo, dans les banda kuna, dans les banda, ya, dans Bamboka, mais au boulot, banga, faut descendre en île. Après, c'est quartier, na yo, na couloir Zénith, au bongisa yango, et l'on est installé pour le bongisa Zénith. Merci, monsieur les journalistes, Serge. Nazane sengo mingi ya ko mona yo voilà ya ko mona bande ko nyoso totika na mboka na biso voilà ya ko mona quartier na nga o nga na uta pa nga na botama na kola na viva awa na koma ki awa na uta ki libanda na moni ndenge mboka na biso ekomi epesi nga motivation ya ko sala musala
na quartier nanga. Na utaki d'abord kosala moi quelque chose na seti na quartier ya madame nanga Madongo Zulu. Après na zongi susu na mboka nanga moko epai na uta. Lelo toza na salongo munene oyo eza vraiment que couloir ya Zénith eza couloir moko ezalaki couloir moko ya bien. Lelo couloir ya Zénith so ya wa mawa mingi o sepela te. Alors na djuli kanisi ya ko bongisa mwa muke na muke o ngaza nango couloir Zénith ezonga mwa bien. Merci beaucoup papa Clément le Zolo. Je pense que vous êtes bien à poto bala 4. Oui, toza vraiment toza ebele na kosenga na moko ya njili mobimba d'abord. Parce que quartier 4 eza na kati ya njili mobimba to luka to sangana ndenge na yebi ba frère nanga baza na France ba sangana pona njili mobimba. En tout cas ngape na kopesa na kotia numéro nanga ya téléphone ba oya kozala moyen ya contacter nga ba contacter nga ngape na koluka ko contacter bango to solola poto bongsa njili d'abord. Et puis pour le quartier 4 toza ebele ya kosakana te. Donc couloir oyo bimisaka biso Saint-Thérèse poto doit transport to tambola. Couloir oyo soko uti quelque part au zongi po au kota quartier 4 au kende pa yo botama. Couloir yango yo porte eza porte ya Zénith. Porte ya Zénith na Saint-Thérèse. Eza ebeba makasi. Alors bientôt mbule zoya eko bebisa lisusu. Alors na djuli kanisi to bwaka mabanga to sala salongo accompagné na Asbel Mazumbu bana quartier 7. Est-ce que au gobé moyen pour relancer mbela na ba o ba talo bana quartier 4 vraiment parce que couleur est couleur ya bino tout. Au moins aux donc et ça le gola ndako maman na bino beaucoup temps aux salité donc na nimte au goti kandaka maman za salité bon donc il y a pas de donc courant donc ma minda et ça passe et donc lumière était la couleur Zénith est-ce qu'il y a pas moyen bon ça couleur au moins minda moi donc moi macadam parce que na kala couleur de ma couleur moi ma référence anjili et ça couleur moi ça fier anjili mais le tout monde salité donc nous doza awa ozo sunga pour boka mama banga et c'est moi bien est-ce que donc il y a pas moyen ya kobenga bandiro ma libanda mboka moi ba ne ka moi coup de pouce pas bon ça moi c'est là-haut. Oui, merci na question na yo monsieur le journaliste Serge. Serge, vraiment question tuninga na sepeli nango mingi kosangana ezalaka force. Quartier 4 na yebite na kotia numéro nanga phone poto panzana mwa mingi na étranger mutu na mutu aza par-ci par là na kotia phone nanga oya ko contacter nga poto sololaka poto meka ko sangana to jwa ide to luka to bongisa quartier na biso to uta surtout makadam ezatawa minda ezate so na butu moyete okokate mai kotonda donc vraiment to sangana na kopesa susu na kobwaka mbela susu na aben et pas bandeko na biso susu association diaspora njiloise na France. Voilà. Donc tokutana tobengana topesana ba phone po toluka tokende liboso na misala oyo tozolinga tosala na njili plus précisément bopeto kini bopeto tokotango tobongisa njili na biso et ozala bien pour na biso nyonso tokosepela soko yemboka ozala calme osepela. Merci beaucoup papa Clément le Zolo. Bota biso partout boza la monde mobima bota biso nabi ke boza partout bota la biso. Donc appelé ki furuki bola. Oto bala ki Congo ndaki furuki bola. Donc c'est que papa Clément le Zolo a une idéologie ya ko bongisa parler oyo po abula ki ke mère na ye ndeko na ye dans nièce na ye dans cousin la cousine na ye bako ya te na terrasse ya maya mbula awa. Sur le pleuvoir, sur le moule bête, la des gars qui s'arrêtent awa. Des gars qui blaguent tout bête à Weston et à Croco sur les awa qu'on les gâte. Mais idéologie na ye a boulé habité oh ya parlé na ye. Donc à ça la descente na quartier na ye. Donc à quitter donc à me bon ça muke bongo dans la mikili.
grand prêtre quartier na ezaka boy ozala na poto ta la biso partout partout au monde entier quartier na yo yango yo quartier 4 il y a pas de lumière soki awa donc molili ya kosala na te Jupito awa Égypte molili ya kosala te Jupito côté kuti ya sero la ki furuki mbi epola solo te mai meilleur moto boulaka pe ver moko quoi to zonga pe sima ozalaka awa au quartier na yo okenda au père pour la bombe au père pour na place partout donc au bena recel na au parcelle mais faut boulaka pe source na pas outa so bleu source et ça ira bien oh attends on a bino diaspora ah attends papa Clément Luzolo attends Libanda attends na Hollande mais à bouler donc la fois dernière azara na quartier 7 a bongsa 7 a bongsi personnel qui salité quartier na été mais lelo a bouler quartier na yé na makasi na yé moko a bouler idéologie pas imparte a quoi ya awa mo bangala ndusa a ko bongsa ça tala simalanga au moins awa donc il a aussi que au moins na mezali ma donc il est misala et ça la ya blaguette donc le maintenant donc ils appellent donc bouler au sakanate oh ngata na asibel Kenya oh fondation na yo zéro Nanjili le roté ceux qui votent quoi na roté to voter sur yoté pour ça le roté Nanjili ma trop papa Clément Luzolo je pense que bato bata la yo nous avons aux salons à politique pour exemple aux groupe moteur politique aux amons Nanjili ya solo au bon sa quartier na yo na pour ça na ki non au lancer message na ba ressortissant nyonso abima quartier 4 ba natif ya Nanjili que groupe ya bino na 4 bo sala mo lo mo pour la couloir na bino aux Zénith il y a pas de carnivore eta ezanga macadam botama macadam ça la bien o eze bende donc eze bende pas ça la ka boya mo golf mo western oti golf o awa o nga la beti golf o croco yango couloir ngoti comment vindu salité ça la bien sur boule couloir na yo ça la bien sur boule belé na yo ça la bien papa Clément Luzolo moi to ma pose na yo dernier mot ko bani bobata la biso moi to non na ma pose na yo bana quartier na bana na bana quartier 4 o ba Libanda voilà bana quartier 4 o ba Libanda voilà nako tin nako cha na opes na sima ya phone na ngai ya journaliste Serge Bolo otozana ye awa voilà Kini Etumba voilà akotindela bino phone na nga oyo aza actif o akozala na volonté ya kotia maboko tosangana mwa muke mike ndambu union fait la force to meka kobongisa couloir oyo alors ndenge naza awa mwana quartier 4 moko aza awa te pona kobongisa quartier 4 na ye na bana quartier 7 bana quartier 7 bango na memi awa baye kotianga poids po tobongisa quartier 4 botala kaka bana quartier 4 botala kaka bana quartier 7 bango nde basangani 20 ou 30 personnes tozana bango awa na ba outillage makambutu toye musala samedi à lelo et puis financièrement bana quartier 7 lisusu ba financer moi muke opération awa donc matériellement financièrement tout consort donc baza motivé batenga maboko pona bongisa quartier 4 alors bino boko talikambango boko tango bolukanga to sangana to solola to bongisa mboka na biso et pas to uta. Merci beaucoup super tout mon abi que Kalaming to de la deuxième solo ça va on se retrouve tout juste après les images suivez l'image. Ndenga basi babosa na katu boss Ibra hôtel Ibra yoka écouteur chante. Les blanches ne sont pas couleur à univers. Les couleurs ne se discutent pas. Toyebi yango bien. Na bolingo le contre mbongo koki ko changer pesa ya moto. Lokola tadoli boso ya photo rebungisa makoma na ye. Eseka nini okomiotia. Devs Makala Firenze. Okomio bwaka ngaloba na yeba. Charlie Changel. Okomio mayona bachipe bakomio kotiso ba casino. Dimension la belle. Bote na yonga moto na bimisa. Na mbongo na ngai ya pasi wewa na bongisa mosie. Bata bambongo bachelinga yembongo balobi abonga na ngai te. Serge Bolo. Kolo dollar. Regen Mandala. Jira changer boulet. Il fallait ça la livre sterling na linga Al-Qaïda. Esika nini okomi osia. Kolo nini okomi obwaka. Komi wela yo na
na babiju amonola bel pote na yonga moto na bimisa Edi Makunzi Morberge Mokonzi Rémi Malalaise les patrons Gillois et Mamila Arnaud Diabassana l'avocat du peuple Nicolas Dolare Beba Cédé atekiki moto akala na ngai na bankoni bienvenue Solar Kano esika nini okomi otia honorable Jakingoma kolonino komi obwaka Zile Ambutu akomi wela yo na mbongo bakomi welo na babiju amono na be Lodi Lecture et Tribunal Bar Joël Kisole obosani ba parole du spécial yese disa motema na nga Anderson Ayimbi Pano Géant lelo kase na yo les boss Eric Mandala Yann Mambo Papi et Piana Charles Amaluku Ya Jano Binano Fondation Nicolas Coste Fonil Kongola miso bakoso Kongola miso bakoso live love intérêt sukaka nango na esika nini okomi otia Seron Michel nini okomi obwaka akomi awela yo nata mpona bote babosaninga moto na sala oyo ozala chéri le vice-gouverneur Néron Mbungu Prisa double impact na Paris Gertini Vinda honorable Nsingi Pululu ingratitude mabele tala lola yoka bana na boti batombokelinga bolingo yonga na boite baboyisinga ngo na nko Giras Landové tanga na chaki yo finala vinanga ye kuna bayoke eske bakocha esika na chaki yo ya Balibiso nalingaki bandeko na nga te oyo baza mosika oyo toza même moral oyo toza na likanisi ya kosala po tobongisa tocontribuaka idée ya kini bopeto na kati ya commune na biso Njili nalingi bazala courant bamona biso bamona yo ndenge acceptaki tosala mosala ekoki kozala mpe te toyaki na ntongo olobi non tosala misala te toke na déception olandi motuka mokolo motuka ekokufa okozonga moto mokolo ekokoma totakilale mote nzambe ya loposo jakakule awolandi mbongo mokolo mbongo ekosila okochange couleur okoregrete aolandi motuka mokolo motuka ekokufa okozonga moto mokolo ekokoma totakilale mote nzambe ya loposo jakakule awolandi mbongo mokolo mbongo ekosila okochange couleur okoregrete aolandi motuka mokolo motuka ekokufa okozonga moto mokolo ekokoma totakilale mote nzambe ya loposo jakakule awolandi mbongo mokolo mbongo ekosila okochange couleur okoregrete aolandi motuka mokolo motuka ekokufa okozonga moto mokolo ekokoma totakilale mote nzambe ya loposo jakakule awolandi mbongo mokolo mbongo ekosila okochange couleur. Voilà, on continue toujours émission na lelo couloir à masolo tu sais bien tout ça partout mais na cadre à masolo na mo banga na indo ça mo banga l'événement toujours tu sais bien njile za ya bino tout ça va président Poutou ça va président qui vient du Zolo mais ne ba mo na telemi awa telemi na deux présidents na gauche na nga o eta droite na na divo na betando na bino ali président Poutou ali natif fait arrêter 4 na droite na nga o eta gauche na télé ali président qui vient du Zolo ya Hollande avec natif ya 4 chef vous ya quoi non c'est pas le problème voilà tout ça continue toujours je parle Ntsumbo on est toujours tout à la 4 derrière caméra donc derrière nga bon wana et ali donc entrée ya couloir Zénith o eza couloir moko et salama mais belé Nanjil mais Njil eza ya yo eza ya biso nyonso soki maman na biso azali pour donc eza moi certain de maman est-ce que tu connais bongo donc boza partout dans le monde hôtel la biso mona suka badjika Serge Boula loba donc to mekana nous ya ko kolongola ba débat mo contradictoire ya débat mo eza ba débat mo beza ba e ko botelo ko monter donc to longa ba débat mo ezanga batina na Manjili o ya leki donc ba débat mo stérile to longola ba débat stérile to longola ngo to mekolo bala o eza malamu na Njili na biso
d'abord partout dans le monde tout ça malamu ya koloba ke njili ekende boye njili avance njili ya boye totombola njili na biso voilà na komana na biso na gauche nanga oyo la droite amine président Poutou bonjour bonjour président Poutou je pense que toujours le écosystème sur na salon wa mukolo lelo à la couleur zénith donc pendant yoni de salio et salinga sengo mingi voilà mais na kobenga nga président Poutou président Poutou azali notable ya quartier 4 voilà notable ya njili membre ya comité communal ya développement ya njili voilà mais na suka nazali président ya association monene oyo esangisi bana njili nyonso oyo tobengaka association des forces vives de la jeunesse de njili okay na mokuse a Fort-Vigène okay mission nango ezali kodéfendre intérêt ya commune ya njili okay pe na population nango voilà. Surtout la jeunesse voilà donc oyo ozomona ndenge uti koloba toana couloir zénith oyo esalaki sango donc na sepeli kozala lelo pembeni ya Clévis Clévis aza mwana quartier 4 lokola nganga na kibambi ye na boko voilà donc bango mpe bazovandisa ACP na niveau ya Hollande na niveau ya mikili voilà. Mais de passage na kine amoni ke fois ya kotala mboka na ye yango wana ayaki mpo tobengisa sikoyo yango wana alobaka na bino njili eza complet omoni na makambo etali salubrité toana bapeti na biso tobengi mazumbu oyo bomwana bateni wana donc soki tokamati makambo ya kini bopeto topesi yango na bano bamazumbu njili dans 6 mois gouverneur kolekawa mbula ekobeta omona su matanga mai te njili ya na expertise nyonso tu mais tozongela makambo tozolobela awa makambo tozolobela awa banda tozwa bakonzi na njili banda tozwa bagouverneur gouverneur a liboso voilà oyo toke kosolola na ye andimi kokota makambo ya njili ndenge Chatili Ngobila andimi kokota yango na miso ya bato aza te yango nomoni ngai association na ngai epesaki nga autorisation naya kokota na makambo ya kovandisa ACP awa na njili ACP viva viva ACP viva voilà viva donc makambo oyo tosala na kati ya mais tosala yango mpo ya nini toponi couloir oyo couloir ezali couloir au président de la République ayaki kosenrole na bonsomi eza mpe couloir oyo ayaki kovote na bonsomi mais couloir oyo ekufa yango wana bana njili babandaki kolela balobi biso oyo tokufa mpo na pouvoir oyo eya biso oyo tobuka na makolo mpo na couloir eya lelo pouvoir eye toganie nini pinzoli na biso moto ayaki kolongola yango son excellence Chatili Ngobila. Voilà, merci beaucoup président pour tout. Je continue, papa Clévis Zolo. Je pense que Banda aux la catégorie 4, ni évolué, ni OP et aussi matin la catégorie 4. Bon, merci beaucoup. La question est monsieur le journaliste Serge Yakin Etumba. Voilà. Vraiment, je me présente d'abord. Je suis monsieur Clévis Luzolo, né en Njili. Plus précisément dans le quartier 4, voilà. Grandi en Njili. Okay. Alors, namoni na question opposée ngai na yebite penza so pour nazalaka mingi penza te mais namoni makambo eza penza mwa muke ko avancer muke mais mingi eza na avancement te. Donc ba oyo ezo tsa mwa peuple kokoso to lukato sangana ils ont fait la force moko to contribuaka muke to meka kosala mboka na biso za ekende liboso toyaki papa déjà satiaki maboko papa chef à quartier toyaki na tongo vraiment ndenge nazomona eboye na logique ngazaka nango nazo ko apprécier déjà trop mais yazo ebate pour na yebi moi muke awa ba tension ezalaka wa soko komeli mutu mona non voilà. Mais namoni papa ndenga yambaki ngai ayambi biso apesi biso permission to sala musala oyo vraiment nazane sengo mingi namoni ke quartier 4 et okende liboso. Merci beaucoup président Clévis Luzolo, le président ban Hollande, de ban Njili Hollande. Merci beaucoup. On va passer le micro par ya chef. Chef, bonjour. Bonjour. Combo. Comment on c'est Sami Tembo. Merci papa Sami Tembo, je pense que excusez-moi papa Sami Tembo banda ou na quartier 4 nini ozo évoluer nini peso évoluer dans quartier na yo. Bon. Ni c'est ya rolobate. Mais autre ko rabete. Ça me quand même sala.
Donc merci beaucoup de bien mais quartier aux quartiers moi batebe ba sortissant sur bazar awa il y a les banda pe bazar na kati anji ba natif bazar aba notable bazali quartier na yo je pense que quartier 4 eza quartier oyo chef de quartier dans waza mwana quartier 4 abotaman natif à 4 donc à ça la kaba projet est belé pona kotombo la quartier 4. C'est-à-dire ba moyen des aïe mouké mais na bolingo ka quartier na yaza nango donc chef de quartier 4 comme on a yé Mbemba Tostao pour les intimes Kiala donc tout ça nga baba la moko nga président ya CLD yé chef de quartier donc aya on a quartier 4 donc ni ne se voler ni doni peut évoluer na ba moyen na biso miké tout ça la fort ya ko réhabiliter ba collecteur oyo voilà soko ke kuno kotambulo komona ba place mingi to luki duki wa ba brique mike to sali to sala ke fort ya ko sala bana quartier 4 baza liboke to sala ke fort o nyo sezala ka matanga nini chef amona naka et ça social amona naka puis sala ka moi geste na na kombo ya quartier na donc bolingo azali peut-être bozangi nde et so sala mais na mukie to sala. Merci beaucoup donc merci beaucoup papa pour tout je pense que n'a pas donc et pas chef na biso chef est-ce que bana quartier 4 parce que belé dans le monde parce partout donc lancez moi message moi wata la bino di bana mboka ndenge senga la moi et loko ba ko sanda ma soutien moi loko ni nezanga bino ba ko so o ba ko so ngabino bon bino wale bana mboka botala moninga aye botala mamuki akoki asali botala musala sali siawa ayo zimi ko leboni je bate belé ya kaliziba mais auti aye moi mkaki nango asali bino ba musala bo monati bo puye be bo pesa makoki be a konto musala malamu donc merci beaucoup botala biso partout botala biso moi na suko badjika Serge Boto ko toujours ya masolo ba bino donc vous comprenez que a dotelemi a na quartier 4 bon moni na simalanga oyo misala oyo sala ma pas l'usolo clevis a uta awa kola awa kenda mais à comprendre que quartier na donc eza ko tiola donc il furuki bola leki trop il faut le ngolango a boule azonga na ya fief na ye alongo li salité bon yo dans libanda mboko sala kanini boulara masolo kaka golf kaka weston kaka blouson au boulara te ici il y a pas de courant donc papa courant la même pas lumière na bino koratika tension bon mayo tikara ko koratika tanto ye tene so inse be ko la te donc tina kama koratika voilà on ça avait c'est pas matika donc est-ce que parce que après mon le coach na bouteille après la mwinda ti quoi ya entrée à Zenith ti suka pe après la minda bon monsieur pela raté donc ne faut est-ce que so avec ça donc ça va minda na nini et public moi c'est que bon manque organisation bato bazali bana mboka ba kaka ba western ba bilanga no be bilamba voilà musala yango zo monana voilà que osoma western so départ au tindi te komi sala ko babati na biloko wana ba tindi ngo panani o azaka te 4 o ya mabiloko wana ayambango nala ko yambango mais bazali ba président bazali chef quartier zali donc quartier munene merci beaucoup pour comprendre que sur l'ingoti na biloko esunga awa opeta mbutu aza koto yaka no mbutu parce que aza koto bo comprendre que aza na lobi bo njile za bino nyonso elo nini oyo sali pona njile za la lelo évoluer lelo ba boto la terrain quartier 3 kuna terrain quartier 3 voilà na bimisa bambongo na olobate mais ngana kangama mais lelo ba jet bango na bato beta bale kuna pona couloir Zenith pona couloir Zenith tozo bunda kolela na biso na président de la république nzela oyo ekoko tika la boite oyo eza be forte osa de boyele bord ba benga ngo mais sengeli président de la république aya ko tia 2 km oyo makadam to benga ngo couloir Fachi Béton po aya ko voter l'école Obosomi donc qui présidence na ye uta pe na njili donc il fallait balabalo etika la tasse symbolique ma biso na Clevis to ya ka de temps en temps otala Fachi Béton donc organisation tozana ngolo ko avec les fils aye to solana ye total nene a sensibiliser baninga musukura na mikili voilà merci pour tout pour tout banda ozana quartier 4 est-ce que c'est la première fois ba peso responsabilité pour na couloir oyo ba o pesa pesa rayo est-ce que esimba raté nyonso ba pesa ngaya ngaku teza ya njili nyonso na sala resimba ponga na sala ngo na kombo njili ba botola bilanga na ma njili na kende kuna na zongsa bilanga voilà terrain 3 babotola c'est d'habitude nyonso na ganyaka lelo to obunda batonga stade a monene ya 55 000 places oyo soko pari wana ngobila ganyango na Fachi tango tombe
Voilà, merci beaucoup. On continue toujours selon la biso. Papa, bonjour. Ouais, bonjour. Comment on a dit Jean de Colo, alias Pablo. Mais c'est là mon caméra. Il y a moi Angile. Ngala moi Angile. Donc on est Angile, grandi dans Angile. Bon, c'est de Colo. Tu bandi dans 1 ti 4 dans Lumene. Tu as parlé partout dans 4 brebis. Il y a la famille de Colo. Tant que au moins le président Clévis Luzolo, il y a bana ya Hollande dans Giloa. Na makasi na ye abimisi moi quelque chose na ya poche ola paye moi golf na Weston, moi blouson na ya Miyake, moi collection na ye mais andimi a na couloir Zénith a bon sa place na ça lui on est. En tout cas vraiment tous à la même morale hein. Tous à la même morale, tel exemple en Ngwana. Ça veut dire que quelque part bateau bazana ba ben. Bateau bazana volonté. Voilà. Sur la tinte place au buka ba macadam. So balingi njili na biso to ko ya ba boki ba ben partout par exemple tout bali to wa biso to ali awa to ba njilwa l'esprit ya sana ngo wana kasi njile bongi na minute njile bonga na minute ba kanifo to za boucher so njile to na ramai za ba kanifo za ma belé ya ba projet belé ba soutenir œuvre wana ça bien za makasi mingi. Voilà, ce tobika tout dans ma commune Angile au Bougumestre tout le monde Bakou au ezali quartier 4. Je pense qu'il y a les sortes natifs ya bazali ba moi libanda. Est-ce que vous sensate moi $1, $2, basa loka bande quoi 7. Ne basa la B7 basa sama ele na bango pour sur quartier na bango parce que ta boue. Donc ici il y a pas d'impôt, donc il y a pas d'encours donc ba courant de mina biso epela rappela ne habite so ndengeni. Donc so mbule beti ki furuki bola. Tango za Njiloa, on lance mon message ni. Vraiment en tout cas, ça passe la mboka la biso. Njili et ça la poto hein. Voilà. Oh bah bien, mais Njili ça la poto ezala. Sobi na poto donc ba doit soutenir Njili. Mais courir ko la toko la courata pour ba disjoncteur. Minda. Ba ko na gouvernement ta. Ba ça l'association ba Njilwa nyoso ba na poto. Ba sangana. Ba tinda makoki na selo ba projet ndenge ba zo ba projet awa. Batinda matériel, c'est fini. Côté électricité, so batie déjà disjoncteur, ya munene pour na bana njila chaque quartier. Njila ko pela partout. Ba laborer pe ba makadam, talana no idée président national ya province. Ya ga uniquement ba brikayu. Mais soko pela ki makambali ba ben, bobo kele ba kayas, terre jaune za awa et ça so plaisir. Mais ça c'est mon Njilwa. Merci beaucoup. Comment yaki nani? Jean de Colo. Merci à Doko Nabiso. Merci Maître Pablo. Merci la million de votre Biso. Pour que na président pour tout, na président Clévis Zolo. Je pense que vous comprenez. Président, il y a pas l'Angile, il y a Hollande. Notable, il y a pas l'Angile, il y a Awa. Bien arrivé président pour tout. Dans bon moment, Angile, tu aussi mon le pas bon m'balé. Njili bon moko. To simba na pas to avancer. Njili to talango kaka boy ba débat moko boy zanga batina ba stérile et bo taraté et kufa. Oya l'équipe gam puta putu, ya l'équipe oya l'équipe pas le Zolo. Olé aboulaka non to ça ni pour l'Angile. C'est intérêt des awana. To ça supermarché, ils ont raté. Ba supermarché ils ont raté. Ba biloko oyo sali l'Angile. Bana c'est ma toute première fois la mono ça makamba boé. Vous avez na 7, on a 7, ou est na 4. En tout cas ça vraiment bien vraiment, il a très ravi au monde la biloko surtout comblé, il a joué vraiment ça vraiment bien. Papa Clévis Zolo. Dernier mot na yo, poto kabona ngana yo, oko lanseni na batu limboka ba imboka. Ba olandanga na mboka, nga d'abord un aza présent ya bana pas ya Njili te mais ya Changu Mobimba. Na Pays-Bas na Hollande. Voilà. Naza présent donc na Kadraka Changu Mobimba na Hollande. Évidemment. Alors, naza lesengo mingi ndambu ya bandeko na ngai ya quartier 7 basungi mwa muke musala oyo to sala yango to kendeke liboso po bayebi ndenga pe na sungaka na 7 misalo legara na 7 mwa lisungi ezangaka te bana 7 pe basungi ngai naya nakota na quartier 4 panga na uta vraiment naza lesengo mingi B7 ngai semeki na bino ndeko na bino camarade na bino esengo makasi ndenge bosungi mwa muke kako bino bozana ngo muke ezalaka te ezebele donc on est ensemble to sungana kaka so musala eza na quartier 4 na yebi ke to kosala ngo so musala eza na quartier 7 na yebi ke to kosala ngo so musala eza na Njili Mobimba to kosala ngo avec président Poutou azali awa to koti Njili Mobimba to sangana na bandeko ya ADEM voilà, association diaspora Njiloa to sangana na bango
bango lisusu na niveau ya libanda bazolinga bakweya awa babandaki déjà misala donc faut tosangana po tosala misala ekende liboso. Merci beaucoup président Kevin Luzolo, merci na staff iso na iso au tape partout vous allez le monde entier bambote la bino voilà poto kabwana na président Mputu tant que vous avez mwana mboka tant que vous avez njilwa eloko nini okolo bala mboka bato libanda consommons njili. Tous les journalistes njili consommons njili. Voilà c'est ça. Yé azali wa setu mwana tsuka. Na njili toza na nyonso. Voilà. Basi ya kitoko afona bino to bomba te. Basi ya kitoko, mibali ya kitoko, bajika ya solo, ba chanteur ya kitoko ba manda chante. Donc toza na bango. Et moi la njili ya solo azo sala njili. Voilà. Alors il faut to bongisa njili na biso. OK. Tozo senga na burgomestre na biso. Asangana na biso bana njili. Poto tombola njili na biso. Mosapi moko esukola kelongité. Il faut y ana bato ba yebi ndako. Faut ba l'action sekanda ko eza salité. Voilà mais c'est dans la bourgmestre. Oui, je l'aime beaucoup. Voilà. Mokonzi na biso aza mokonzi akotika la ka mokonzi. Voilà, mais ngai nazo betaka c'était la moko. Bana njili soyons reconnaissants de soutenir Jean-Tini Ngobila. Parce que nyonso bozomona oyo ezapo Jean-Tini Ngobila ayaki na Sainte-Thérèse andimi ka s'investir pour la boksa njili. Voilà. Yangwana biso pe en revanche de soutenir parti na ye, pour sima parti na ye to sunga. Ngasi na kota langa. Merci beaucoup Nabila Masotari moi na suka badjika na komi na suka na nga émission lelo na big quand on te dit merci à tous qui ont suivi. Na pesa ka ba station na ba o tout ba tala ki ngai pe basala ngai. Na pesi mbote na jabungi suppose aller à Londres pour no mbote na yo. Na pesi mbote na ba bonso o yanjil pourquoi pas na pesa mbote na Flori Mamengi. Tarali ko e ko sanko ina zamba mbote na yo gifula monjero sous le nzongo mbote na pesi mbote na o akisima ya camera. Na pesa mbote na Jipan Ntsumbu papa la merdi. Staff iso la pression mbote na pression mbote Jimmy image taraka jokas na pression mbote na bino bonso taraki biso na komi na suka na bake koso mudu salukani to bakake mwanambi samasa mwana mabezo ay bongisa e sokite sokotiki akobeba ngala bake munungeri usalikia mbote ngala bino na suki awa à la prochaine émission nakelanga. Le vice-gouverneur Néron Mbungu, Rissa double impact na Paris, Gertini Vinda, Honora Bensingi Pouloulou. Ingratitude, Mabeletala, Lola Yoka, Bana Boti, Atombo Kelinga. Bolingo Yonga, na Boite Baboy Singango, Nanko. Giras Landové, Tanga, na Chaki Ofina na Vinanga, ye. Une Boyoke, est-ce que Babocha est Sikana Chaki, yo, Kozala Kota. Maman Micheline Chibana. Yelo Baba, Yelo Kato, Botolingo Lokola Mona Libela Mama, Oika, Okenda na yo. Koma ya bango chera koma caméléon Nzambe caméléon Nzambe ya sa piano caméléon a changé ka couleur caméléon mengi caméléon Nzambe caméléon a changé ka couleur Sali Mabakala caméléon Nzambe caméléon Nzambe caméléon Wasele a changé ka couleur awolandi mbongo mokolo mbongo ekosila moko changer couleur oko regretter aolandi motuka mokolo motuka ekokufa okosonga moto mokolo ekokoma trota kilale mote Nzambe yaloposa achangeaka couleur abimenga papalobe achangeaka couleur batominga mokili bakoma bakamele yo bachangeaka façon Otanzo na Kasavu Roger Papindo Mbasi Excellence Patrick Mouyaya PDG Bobo Promokine Patrick Construction Dia Gilles Dieli Pampambiango Jean de Pierre Badiata Président John Adjo Don Fayeta Ingénieur DLL Maître Yves Matad l'avocat de Barabas Patrick Image Lauréat Mibal Angeli Soukaïna Bilenga Bilamba